Vraiment, depuis Nayaka na la flamme, nazana ba témoignage chez Belé. Mais mingi zana na zolo de la leza o pona kubota. Nayaka na sala 15 ans na libala nanga na Kisangani na bando bota shooter. Bakata ba trompe nyoso mbale balongola matrice na tikala bongo na banda ko bota shooter pendant 15 ans. Jour moko malade fallait ba opérer nga lisusu po ba si opérer nga 2 fois ne balongola biloko wana. 3e fois na tuni ba minganga bozo longola lisusu nini na libumu nanga. Balobino tozotala parce que libumu eswaka yo kaka. Eswaka kaka pe obela ka konda kaka. Il fallait ka tolongola. Ba hémorragie moko ezangi nango sens. Mbala moko na yoki neti kati nanga conscience moko ye na benga mama parce que yaza ka pe grande sœur mwana mi balé na libuma papa na mama nga mwana mine. Sikoyo na lobi quand même na benga mama na ebisaye azaya nanga ba bia komo sambela. Tango na bengiye ayambinga lobi ba opériote nazotindelo mbongo ya tike okota maswa oya. Tango na atini mbongo $100 to yaka tango abitumbana kabila lepera zokota bituma makasi na ngolo nzambe tokota tokoma pe na kimia tango tokomi na lakise mikanda ya hôpital général ya Kisangani na clinique universitaire ya Kisangani ba pesanga ba déclarer il faut ba opérer sunga pour la 3e fois sa kimia za kaka te alaksinga na lakise mikanda lobinanga nazwi mikanda na yo na chiango na biro nanga nazana mbongo ya kopesa ba opérer mais na kopesa mbongo te po ba opérer yo bino boye ba kenga na sambela kanzamba lokuta melelo na lingina tali sonzambe yango ndenge azalaka pe asalaka na kocha maboko te na koluka pe loko te me yo moko kaka na église sambela nzambo yanga akuta na yo ole ya opération asala yo miracle okoyeba soki nazana magie soki nasala kani yo sambela kaka ere moko na yo kineti mabe yaya benga su nazobela ole apesa ngambongo bakela ngana hôpital alobi su nasambela kaka nanga nasambela ka depuis kana zwaka solution te alobi sambela jane nazana mbongo na kopesa eloko te muteme salinga pasi na yoki ya nanga mabe na sepe akisu na ite na bengi mama na Kisangani na mama tala makambo ya sali koto ole apesa ngambongo toke na hôpital alobi nanga kaka nasambela est-ce que kananga ekobika kaka na kosambela nazonga Kisangani be na vana kaka nae mama alobi sala kaka ninga ebiso ko saka sinini mbala moko mobala petite sœur za docteur awana kabambale wivine aye kuta nanga na église alobi nanga ba ebisinga ipa ya na yoke na epale ki na bino ke ozana ba document ya hôpital il faut ba osala ba intervenir yo ngana bi papa yango yo na sala sali 2 fois balongoli ba trompe o balongoli matrice na sune loko na libumute na ba bina ngana ko bota kali susu te tiliwa na sala ka vina ngande na lingi siko bazoluka nini na libuma lo pesa na mikanda tango ba pesa nga mikanda na pesa mikanda wana a vérifier bi oui faut ba opérer yo na ke na luka baninga nanga to sanga ta 4 docteur to opérer yo peto biso mukoni ni to ko opérer yo to benga yo akina ba document wana ko tunaiba ka ngona biro ya mama na zo ba document ndena na kisai na senga ka ite na zo ngaka na talata na banini nae na zo document na la kisai pe akenda nango ere akina mikanda na ba vérifier ngo babi oui faut opérer aza malade aza na aza semeki nanga leki ya kuluta mwasi nanga wivini bandimi to yokani mbala moko tango to yokani keno après 2 ou 3 jours bongama na kobenga yo oso transport landa biso na kabambale wana docteur awazi mobile leki na biso wivini mwana suka siko na intervalle wana ya 2 3e jour pa benganga na mama azalaki na retraite azalaki ye moko na église na tozana type K azaki na retraite ya 3 jours tango na retraite na yoki kati nanga peza makasi mungongo ndire to so batumi bale me kati nanga mungongo zo bisanga koke na hôpitalite sambela ndenge musai nanga yebisi yo okozwa solution na situki mungongo ngo na nazolo belanga na moni mutute na pe retraite bandite me mama zo bongama na aza déjà na église na type K azobongama pona retraite na lali suna butu na oki mungongo bisenga koke na hôpitalite so ba opérer turo okokufa sambela okobota na seka trop ezate matrice ezate na bota na sens nini muto ana vandikima na moni mutu te na yoka mungongo ere traite bandi na zaka concentré na ba douleur na ngai kobota ezate dibumestika nganga pasite ko suwa ba makila moko zangi tinezo bimaka na ba salite moko boye
na tikie na kipeki sote pona bana nazaki na deguna baki na kopesa mbongo te na tikie na otu na isusu yete ngamoko na koti kaka na bozindo ya kosambela ke nzambe soki ya solo ozana la flamme yonde obenga mwaso asala musala po biso to yebika za ya na biso nguyo ndenge bandeli biso to yebite eyeko nguyo yeko bimana kisangani na familia zote za musali te kaka yende mutabi musali soki rele mo za nzambo bengiye alobi apesa ngambongo opération te ngai fo ba operenga troisième fois na libu nanga pe michopo trompe za su ata moko te matrice pe ezate de na subaka nanga pamba soki na yoki masuba na okuma ta musika te masuba biminga okoleka pemene nanga boka kasola masuba po masuba bimanga ka tango so po babushaka batushaka pe poche ya irine na koma nanga problématique na zwa dégoût ya vie na sambeli ba sujet nanga na sambeli pendant 3 jours 2 jours deuxième jour wana toke na yoki neti masu prière à 12h sambela ye wana za kotindika biso ka to sambela kaninga za ka matata na wana prière atindiki biso bien aimé so to yoka ka ena makamunyo so alobaka vraiment to sto zo délivrance na ba vie na biso atindika biso na ba prière wana ya 12h olingi onimba tuti yo na mukongo olingi obaluka bazongisi yo olingi osala sambela distraction alingi te kusambela yoka matata boy ere moko na bata na ke kuna na kwena vana kuna jane sambela na lembaki mais nakacha kolemba wana nazalaki na mwa doute ke tango mosu na kobika te mais na doute na nzambe approuvanga na nzambe ya mama Alpha Elongo trop était matricité opération te eloko te na ba après-midi prière à 15h à la musibiso botelema mabot bato baza fatigué na nzala tolia te tomela te yo muto bwa kosala retraite salaka retraite na tango mosanza bazoloba ekosunga yo makasi tovandaki na eta ya jeune 2 jours 3e jour wana na tongo tosilisi prière ya 8h siko na kena douche no kineti eloko moko esa neti zotambola ezoswanga na keta musu na okeko sosola juste toilette osoni na ebite na kena douche ole na kena toilette na kena salle de bain na koti na kati ya baignoire wana na subi tango na subi na oko ndire loko moko ebiminga boye pu tango loko wana ekwe na salle de bain wana na sali nini Natali boye ebele amakile zane tiliboke me vandi ndire ezana eloko moko be couche mo na kati na bi jamais na kotika ngote tango na bi na kotika te na toki mai na bandi ko panzango na likolo nanga nazo sokola eloko nazo bwaka mai na bwaki mai kabaka ta filet kabaka ta filet balingi lingi yango bien esali mineti mwa mulai ina kati ya filet na fongoli filet wana ezalaki na basinga basaki otosombela bafufu ezalaki na singa bakangi na singa wana bakangi nango na fongoli singa wana mulai na moni suna kati ya filet wana placeta o basi babotelaka eza na kati placeta wana nyoso na fongola yango na tika yango kaka wana na ke kobenga na ebisi mama etutuma azalaki muta azali pemena mama de ta tout temps mama etutuma na ebisi mama etutuma yaka no mone loko moko biminga na ningina like sa mama abebi biminga na sexe abi ya solo tokena mama etutuma agangi abi zana ke ebisa mama akia ebisi mama pa yeko mona ngo ezalaki filet ezalaki ba déchet à placeta ezalaki ba singa basaki ya fufu yango wana ezalaki bakanga ko bota nanga mais malgré nazwaki ba opération ebele 2 fois 3e fois bazali ko déclarer que na le kana opération mama telemelinga tisuka kuta ngata ko sentir ngate aboko pesa ngambongo na epona ke hôpital mais atindi kinga pona sambela atindi kinga pona kota mabondeli efe ko tindi kanga na zoyo kama be ponga ndinga nanga kolia mwa mingi na kuanzala te me yalo bi okolia na ndako nanga te faut gêner allez na église a tortira kinga na kati ya ko torturer wana c'était Jésus lui-même wazala kina kati na ye ngana mona kinanga majite a chekinga pe loboko te mais atindi kakinga kaka na sambela atindi kinga na gêner tango na sambeli na gêner na zolanda mwa ba directive na ye malgré na zaki lokwa leki na zaki mingi na posa ya affection ya na ngai mais quelque part ya zo me manga ya leki te a me manga na molimo po na ta la vérité oyo eza na kati na ye eloko aliboso na remaka ki wana soki na ina ke na ba caprice lokwa leki a telemelinga a benganinga pembeli na ye atindi basali basunga ngai na umelaki na permanence na ba prière na ba jeûne et nzamba ye ko sala ke na vanda kimia na bana koyoka ye
Tango nazoyoka kaye malgré azotelemela ngai azosala kanga makambo ndire aza ya te mais aza ko pousser ngana ndima puisque bela sentiment pe ko bebisa musala alongola ki sentiment liboso na ngai ngape na talinga bio ya oyo azesi ya ngata onyokola ngaboy esengei na kima ngamoko nazoki décision ko kima esa ke ye a libérer ngana tana ngai taona Monica azo torturer ngai na ba prière na ba jeûne talaka biso lokwa batu ba vie andinga na komona nazonyokama nzoka memaki nga na gloire na ye banzambo ya ye ya Alpha Elongo vraiment na monaki ki cité a check nga kutata loboko te kaka na kati ya église na ye nde na monaki bikamo mwaso ya zangi batrope mwaso ya zangi matrice mwaso masube zobima tango nyonso e na bosani kutoleka musupo tinenge tozovana kane wana azalaki ko bateke ngana butu nazalaki na problème ya mari de nuit ya makasi mari de nuit wana soka yeko kushena nga tana église boy il faut na suba na ko suba na ko polisa musi wana na lala ka meya dika ko na ibisa pete soki na subi bongo na sali mbangu aye bateke na subaki ayo baki na zando kipona zo suba nzoka nazaki na problème série ya mari de nuit na yebisa ki yango te metango na zui délivrance wana mari de nuit alongwe makama ko bote bongi dibu mwetiki ko suwa nyose komi normal na yebisi yango te na bikane jazo tungisanga gene na kima kaka ina zonge pa mama tango na zeri yake matadi ngana koti masuwa o na kimi nazana libongo babengi na matadi jana kimi abibo kanga boso ngisa ngana lobi na zonga te aleki matata bien aimé matata ya mama esunga kabiso makasi e matata ya mama esale kelona tatola yeso na makambo ebele kuto ezali premier témoignage nazo pesa ezana ngo ebele ya nzambe oyo puisque ngamo kona oleki na e propre nazaleki na doute ke oyo makambo azo sala na ba délivrance ya mneno ifaza na eloko moko azoli yango wapi akotika makambo akotika bakisi soki bato ba osambela kanga miso kama ngana funga mali sa muke nazo talaka na ba azo sala nini ao baluka nini eloko ni ezokende na vérifier ke malamu tina ba bureau na ye na uta soka tinga jano kola lawa na ke kuna nazo komba kuma nazo tala asa nene eloko nini o eloko nini nde bombani awa mwaso ya monaka tango azo sakula batu nazo ta sakula no na nini azo ba puisque niveau ya ministère ezalaki likolo makasi par rapport na connaissance ya biso famille or que sika nzambe akosela moto na dimension na ye biso bato tokoyeba ngo te makambo oyo na boti bana misato na bazalaki 4 dipasa mbala moko e moko ya mwasi oyo afungulaki ministère ya miracle wana après mobali Kalebe après mapasa bazalaki mais mapasa wana na babitumbaka ya famille bayibi mwasi na kati ya libumu deja komi 4 mois na tika ina lipasa moko David bango nyonso misato baza a vie nazalaka na posa na témoigner ba nanga batelemi batala bonene ya nzambe ala flamme ndenge azosala oke atiaka nga ata loboko te yo ozoluka mingi atia maboko pesa na liboso motema pe ndima nano makambo azoyebisa yo soki ondimi makambo azoyebisa yo pe soki otosi ondimi kokotaka na ye bagene dans l'assemble ntango yo aza kodirige wana yo mpe okoti na dimension ya komata okomona loboko ya nzambe ata atie yo loboko te mpo nga atiaki nga loboko te soki na ye liboso ne mpo atia nga loboko atindiki nga me nakotia ofrande na nga me abi yo bino famille ondimaka te longwa kitango nango kobanda kosambela yo moko ba ministère o ndenge eza na puissance nde okomona e na kati ya kotosa pe kolanda ye kaka malgré azotelemela malgré aza na mwa autorité na ye puisque ntango na tunza nzambe matata kasi boye ndenge basala meka matata boye nzambe alobi na nga eza ye te ngane moto na tie na kati na ye discipline pouvoir na autorité soki aza na biloko misato euti epai na nga moko a partir ya koyoka liloba wana ndenge nzambe bisanga na se na pongi nde na koma komikitsaka mingi na se na makolo na ye koyoka ye na kozana posa na kima ye pona ba sentiment ya famille mais nazwaka posa makasi naza toujours na se makone puisque namona déjà délivrance ya liboso namona miracle ya liboso nazalaki na trop te matrice te excès ya mari de nuit kosubaka na mbetu meme na mbetu alibala nazali kosuba mais nzambe ya mama Alpha Elongo aselaki nga bikamwa na bana misato basi bakoli na ministère ya la flamme saki atianga loboko me kotosa kaka koyoka kaka ye pe kondima ba jeune na ye e autorité na ye kozana se na yango ekopambola biso ebele soki totosi yango